Shalom, shalom, bana Nzambe. Bienvenue dans le programme Nabiso, service Nabiso, Grace of Life Church. Donc, Pesi Nzambe, merci pour nous connaître. Le temps que Pesi Nangai pour nous kuta suna zera programme oko célébrer Corona Biso Yesu Kristo. Donc, quand nous sommes bons de la totika maïna na boka Nzambe. To bona comme Yesu Kristo. Papa to peso merci to tomboli oli Nzambe malamu. Merci Nzambe pour toi li malamu. Pe manazo me na bongo na biso. Merci pour notre service à elo, merci pour notre tango oyo. To zongisha na boko no papa to bondeli. Ozo contrôle na zamoli mo santo babande ebanti suka. Kumba Yesu Kristo etonga makati sika oyo. Adoration mateya. Nyansto rosala iza pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Ndete bondeli bongo. Amen. Merci sous bien-aimé dans le Seigneur pour nous connecter dans le service Nabiso. Il y a dimanche, Grace of Life Church. De quoi adorer Nzambe, de comme ça Nzambe wana. Ote Nzambe o abongo na lokumu. Puissance 150 verset 6 sur Nabiso. Oh Yesu pema et comme ça kombo na Nzambe. Bina ngatwali ko pema, bongo senge Nabiso, de comme ça kombo na Nzambe. Gloire à Jésus. Yemba elongo pano sozali yemba elongo na biso célébrer Yesu Kristo tombola Nzambe wana utalali malamu. Alléluia, gloire à Jésus.
Zungsa kolo yesu akufa pona yonangai. Zungsa gloire pana ye. Tombora ipwazali malamu. Ye asopaki makila na ye na ikuluzu. Ye andi makabeta machura ma. Wote ganto biki sama. Tombora kombo na yesu. Netura kombo na yesu. Sanjura kombo na yesu. Zungsa gloire pana ye. Ye andaraba santa karaba. Korobo sintaraba shia. Mrende kerebendo korobo. Sindaraba baba. Yandaraba indo korobo santa. Karabasete kerebeshia. E baba raba indo korobo. Nandaraba sente. Ikorobo sintaraba sende. Mrende kerebe indo robo sintaraba shia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pambola ekumisa bien-aimé. Zungsa gloire pana ye. Azali nzambe malamu. Ali nzambe na bolingo. Mokota kokai na ye. Nali kolo mabele pina sa mabele. Azali kaka ye moko nzambe ya bikamu. Nzambe azobatela ngai. Azosunga biso tango nyonso. Azali nzambe. Azali papa na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Gloire à Jésus. Nzambe azali malamu mingi. Ekomi tango toyoka maloba na Nzambe. Ye atindaki maloba anyebikisaki. Tobondi totika maloba ona mboka Nzambe. Tobona comme Yesu Kristo. Papa topesi yo merci. Tonsi gloire pa na yo. Merci na tango o amaloba na yo. Yo tinaki loba pe bikisaki. Toko croire que na prenda alors. Ba eko pambola biso. Eko bikisa biso. Tumitike pa no Nzambe na nkembo. Nazasima insimplesima okolobela biso. Pe ba no bakopambola ma. Pe komo Yesu okumisama. Na komo Yesu moni bongo. Amen. Tote sur la fidélité, les regarder troisième partie. Autorité yango. Tobaki kozala fidèle ezali infidèle moto oyo azali ali prêt pour na kosunga. Pe moto oyo akokisa ba promesse na ye. Tanga sali promesse azokokisa yango. Ali moto oyo bakoko tsa confiance. Ali moto oyo sokobi la loba azosala yango. Ala moto oswa ndimini kambo akonche kosala yango akonche kosala yango. Yenga bengi fidélité. Bazo benga moto aza fidèle. Koza fidèle kat na Roma Nzambe. Ngoba koza fidèle na maloba na Nzambe. Koza fidèle na mosali na Nzambe. Koza fidèle na makambo oyo be mosala o Nzambe abengeli yo. Petonga lo ba pe ko sanction mwa mokena na misala oto sala kat mokili oyo. Même na mosala lo sala. Et si on est fidèle na yo na manager na yo. Pe fidèle na mosala lo sala. O sala mo ndenge esenge o sala yango. Te moyen que Nzambe azali fidèle. Bena o basotu verset moko oyo la ksanga na que Nzambe ali fidèle. Lokola Nzambe azali fidèle. Pe avant di katu mona biso. Ye o ayaki katu na biso mokolo to Yesu Kristo. Ngoba ke biso pe na sema sur la fidélité katu mona biso. Na esprit na biso motema na biso. To na fruit de l'esprit o ba bengi fidélité. C'est mon canal dans Galates chapitre 5 verset 22. Tout le monde est déjà. Galates chapitre 5 verset 22. Une abisso, mon qu'on a fruit de l'esprit, il a la fidélité. Donc, yon angai combat ensemble, tout ça dans moumana, fruit wana kat na biso, il y a fidélité. Mais c'est ce qu'on peut développer, on peut tout temps la carte de fidélité. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Aben Nzambe ali fidèle. Ako lendi sabino, puis ako battre na mabe. Na lingo la sera seulement Nzambe ali fidèle. Na mon nombre bana biso, Nzambe ali monter pour ta kosa. Ali mwana monter pour sa se repentir. Oya loba ako salango.
donc ba nzambe soka promettre likambo na maloba o aloba a salango ale promettre azali fidèle yo nanga to libana ye tu as na semence ya fidèle katuma na biso et sengito imiter nzambe wana c'est mon canal Ephésiens chapitre 1 verset chapitre 5 pardon Ephésiens chapitre 5 verset 1 plutôt imiter papa na biso komba na ye le roi va dire fidèle biso imiter fidélité wana toute la fidélité tant na lobi likambo na ngai nazo kokusa yango tant na ndimi na osala boye nazo sala yango par la grâce de Dieu ata to kosala ngo 100% mais faut tous na posa wana ya ko imiter nzambe tant zo na posa grâce à nzambe ko za libérer bango na biso to tambola pe kat na fidélité que na pesi promesse pa moninga na ngai na kokishan sino kokate na bengi moninga na bité na kokate na ndimi mosala na nzambe kat na ngomba nazo sala yango na compagnie on sala ka nazo sala yango muta pesi na responsabilité atinga confiance ya na sala mosala moko na sunga ye na ndimi yango pe nazo sala ngo ndengo wana yamba benga fidélité to moi que na mukanda na Proverbe chapitre 20 verset 6 babi moto nyonso alobaka bolamu na ye nani wako mona wako trouver moto azali fidèle tant que programme ka toali malamu to bata malamu babi nani wako trouver moto azali fidèle et roba ki ali mwa muke pasi pour ko trouver moto azali fidèle mais yo nanga komba na nzambe to na semence na fidélité ka tumuna biso to ko tangura kat na fidélité to ko sera différent par rapport à bata mukili o bali ke soko pese confiance en kambo a BBC aza infidèle soko limili kambo asala angote biso ko na différence parce que nous avons semence wana ya fidélité ka tumuna biso et c'est to imiter nzambe to moi que fidélité et ça que ma pambo na nzambe et mo sabo mo moto babi moto ali fidèle ako ton sa ma pambo na nzambe donc fidélité ils ont libéré ma pambo na nzambe. C'est mon candidat Proverbe chapitre 28 verset 20 on a kiango. Faithfulness will abound blessing. Donc mon temps fidélité à côté du sang en pamboli. Alléluia. Donc moi qui est fidélité et ça là que moto atomwama. Donc on a fidèle kat na nzambe nzamba kotombola yo. Donc on a fidèle kat na musana nzamba kotombola yo. À ta place on a kate, mais on est fidèle nzamba ko fungola porte pour ça musana so mara parce que au bango sali boso ozalaki fidèle donc nzambe ayebi ke ndenge kotombola yo. Alléluia. Donc yango te senge so bana nzambe to yekola mais to bondela pa nzambe to tambola kat na fidélité tambola kat na fidélité tamu ninga tche confiance loko moko ko bebisa confiance to sala fidèle tamu ndimili kambo sala yango gloire à Jésus so pe nazama kokia ko sala ngote na bino nazama kokia ko sala ngote na ko sala kambo ote ezana malamu te so ondima le kambo mozo mo sans fidélité mais to ondima le kambo to mo sans fidélité même pas ensemble et pas ensemble bengeli yo sala avec fidélité parce que nzamba peso grâce to tambola kat na fidélité gloire à Jésus. Alléluia. Kolo sazo zonga isenga kuta biso place atiro musaba ngo sala o sala ngo malamu ozo tambola nzambe mala sala zara fidèle na maroba na nzambe zara fidèle pa musana nzambe sala musana nzambe avec fidélité nzambe wana ako récompenser yo nzambe wana ako tombola yo quel que soit tant ko sala ko joie mais tant vous êtes fidèle nzambe ako tombola yo gloire à Jésus. Leto otala mukana na Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Eza parabola ba talent o Yesu ko apesaki. Parabola ba talent o Yesu alobelaki. Matthieu chapitre 25 te bana verset 14. Verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et les remet ses biens. Ils ont les paraboles sur le loba. Ils ont le mouvement qui est dans voyage, puis à béni ba serviteur à partager biloko et pas na bango. Il donnant 5 talents à l'un,
deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité et y partit. Donc, moto oyo, abi bo konzali ko ezali moto oyo, azo voyager, mais abengi ba serviteur na ye, abali ko pesa ba talent, ba bien na ye. Na se ba kutu mbongo. Ale ko pesa moko apesi 5, et pas muso apesi 2, et pas muso apesi 1, selon ba capacité na bango, selon ba habilité na bango. Et l'homme se yokola awa, o nyuso na ba pesi pa na yo na ngai, il a dit selon ba habilité na biso. Selon ba capacité na biso. Mutu moko azangi talent azate. Mutu moko azangi don ya nzambe kat na ye azate. Mutu moko azangi don même talent naturel kat na ye azate. Mutu moko azangi eloko na nzambe na bo moyen azate. Biso nyonso to ali kat na yango. Quel que soit talent naturel, quel que soit les dons spirituels, mutu nyonso ali kat na yango na ye. Mais ils ont dépendre nzamba pesa yango selon ba habilité moto na moto. Et on va ngai na ko lula oyo za ngote, yipo ko lula onga za ngote, mais funa yeba ke nzambe apesa nga don kat na ngai, apesa nga talent, nzambe pe apesa nga ngai, bien apesa ngai. Et ça kat na ngai. Surtout so comprendre ngo na mangota na gauche te, na mangota na droite te, mais na mangota na nini oza a che kat na ngai, pe na ba ko utiliser yango. Alléluia. Parce que yeso ozonga. Yeso ozonga. Tant ozonga, a question par rapport à votre talent. Même après l'enlèvement, tout ça, quand lola, par rapport à ça, selon votre talent autre joaki. Selon votre don, on va passer biso. Selon misal, on va passer tout ça. Et tout ça, on est Alléluia. Donc, quand on va passer au talent, après ce don, on a la responsabilité au sala. Il y a cotisé yango. Zambe sa pesi yango, a tiengo 4 nangai. Mais plus to yeba yango ki na zana domboye, azana taraboye, pina bana ko tizango. Donc responsable ko tizango ezali ayo nangai, tant on li connecte na Yesu Christ et peut ko tizango. Tant ça ko tshoko ba a. Ensuite celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. O ali bosa ke ba seke 5 ke imbara moko ake ko tizango. Bien cela mon business a gagné sur 5 na likolo. Zambe l'on sera péché à la posa et produit ma fruit. Alingate sera péché loco au sein de l'homme motan kambang. A péché talent péché don mozo tizan motel alingate motel. Alingate sera tié le au kat na yo au reconnaître ngo au apprécier ngo au ban ko tizan pour ani école. École. Mais bozui la me sera péché mbo na mboko alingite au baby sango. Alingite ko tizan ngo école. Sera péché ko 1000 lobi mati ata 1005. So peut-être dans un business, mais là, tu as un compte, un saving account, et beau, tu as moins intérêt à mouquer. À l'unité, sur la pression au baby, son union surtout. Zamba linga muta baby, ça rappelle. Zamba séparate, bon, à linga, zamba, zamba, linga, son union surtout. Ma séparate, tant au baby, ça bloque à pessibiso. Alléluia. À linga, l'on soit pessibiso, tout, ils ont un malade, pour te écola et matin. Donc, on tient autant. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Au passage de 2 talents, accueilli à travailler peut abaxer sur 2. Verset landing. Verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Abaloutumbon. De haut à qui moko. Ola kenya salango business à travers Machango, babi accueilli à Timuribonase pe akundi mbongo na ekona. Alléluia. Ma pesie akundi yango. Ndemonga na yo, tuzamba don katu na biso na batala, lemsito sala na yangote. Na sambla en église, mais na sa elongo na vana na ngai. Mais na habilité na za musalo se na sanaba don katu na ngai. Leso na ko yemba, leso za habilité ko servir place boye, mais na vanda ka place moko. Alléluia. De photo sala o zamba tia katu na biso. Même que loba na yo zali talent. Muswa loba bien. Naza loba bien, oko encourager bato, oko gagner ba âme naza ko loba wana. Beauté na yo pe, et ko influencer ba tebele ba ya Yesu Christ. Donc, biso to zange lokote. Surtout ni tali katu na biso, to zange loko mote katu na l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. To zange loko na ba katu na biso pour faire avancer le royaume et c'est na découvrir ngo. Même sourire na ngai et quoi affecter via batu mususu. Vous savez ko le matin na ce qui a jupe sengo.
mutu nyonso aza na talent kati na ye. Alléluia. Mutu nyonso nzambe atiabo eloko kati na ye. Mais to découvrir en tout utiliser. Si ko balobi awa tango moto nga kei Seigneur akei pe azonga ke. Bina sur verset 19. Longtemps après les maîtres de ce serviteur rêvaient et leur fit rendre compte. Donc maître azongi abani ko zo compte sur tala ndenge ba utiliser ou ya pesa ki bango. Verset 21. Son maître lui dit, pardon, verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Habillé, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître. Donc, aujourd'hui 5 talents, quand on met à Kepa naye, on met au PC 5 talents, mais talent à travailler dans bac sur 5. Alors, au PC 500 livres. Talent à travailler dans bac sur 500 livres. Maître Abinani, ou ali bon pour le fidèle serviteur. Pourquoi on a le parce que tu as confiance dans mon salut, dans serviteur. Apprécier, mon salut a utilisé bien. Couteau à bac ici. Les acquis 5, il y a sur 5. Balaxi, alors vous allez bon pour les fidèles. Les lots aux hommes qui passent, on a trouvé les fidèles. Ce biso au bas na poto, le sang flux au tali, au peu ça monte loco. Moutoua pour mata et au matate, contre la conscience. La ligne yonangai, tous à la bateau, tous à la différent. Tous à la bon pour servir à malame. Tant aux jus ressortés, au mati moussana et keriboso, qu'au baby saté. Dans ta si confiance, mais quand on va zambé, salamo pour ekeriboso. Quand l'église salamoussa en zambé, pour te keriboso. Aux autres services zambé en zara moussana yo, sala yango, pour te passer, pour à soulager, pour te moussana zambé keriboso. Qu'au baby saté, bien aimé. Qu'au baby saté. Alléluia. La compagnie de ça, salamoussa bien. Pour te compagnie paix, si on va contrat et belé, pour te salamoussa malam. Ngana to ko baby sa contrat compagnie so sala malamu te. Sala musala malamu. Lingo sala ngo très bien penza. O baki sa ko le ka penza. Pote zala eza iloka malamu amo non o sali malamu. Hallelujah. Na musala be sala musala malamu. Koza église ora moto achaka ba désordre. Na ningi ressorté mais na fidélité na créer ba problème tout ça et à malamu te. Zala fidèle na musala nzambe. Pe musala ba personne sala mo motema monko. Dites-moi qui dimanche passé, si à mon témoin quatre mon salawana, mon sa fidélité na yo. Babi monte oyo. Maître obi osa malamu posalis fidèle. Osala qui, si a été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Le gros dit fidèle na bloka muke na go chalo siko o kamba bloka munene. Mon élévation. Mon élévation. Car fidélité aux autres salamans à 5 talents pesa qui est. Le cas col 5 yango, zamba tombolé. Amna o chao o kamba suko men. La cause en zo kamba 5 personnes. Maintenant 20 ans fidèles, n'a pas baksa et comme 10 personnes. Parce que moi aussi fidèle na 5 personnes. La cause en zo musala oyo, na sala ngo bien. Na za fidélité 4 yango. Zamba osani afunu ba porte et ke liboso. Pour nous montrer sa fidélité. Gloire à Jésus. Donc, Moussala Koko Sala. Peut-être Moussala Oyo, Moussala Oyo, moi été pendant. Mais tant qu'on est fidèle, parce que nous avons un peu de Moussala fidèle, nous avons fait la porte, nous avons fait la porte, on peut faire Moussala Moussou. Car Moussala nous avons fait la porte, ma tombolio, comme dans le niveau de l'école. Il a fait la porte, après Moussala Moussou, pour nous soyons fidèles. Il y a mon apôtre Awa, ce que Moussala Bassin a référence, au Sala Wapi. Il faut l'être moi vous en comprendre au sale bosso ba tala so qui fidèle pas fidélité la moko na loko oyo ba tunaka oza trustworthy oza mutoko tia confiance bien mais tika tengana tout ça confiance même l'église passer la tia confiance
question yibisi muto le kambo asala so ka pesi promesse akokisa yango to la bato to pesa promesse na pesa na so sala yango te be isina sala kambo me na so sala yango te tout ça fidèle musala nzambe nzamba otombola yo nzamba otombola yo parce au monde ça osa fidèle même na temps aux que la passe difficile mais au monde sa fidélité osa fidèle no ya service église mbulo zo bote malile za makase yo zo akatni lo vana ndako te oye parce lié au monde sa fidélité pendant nzambe au moins ça zo moto oyo na zo kangama na ba promesse na pesi nzambe tango pesi promesse pendant nzambe kokisa yango. Gloire à Jésus. La banque au pambo en place sur l'andangai. De moto o abakisa ki 5 talents. Nzamba essayer se mettre na lobinaye ou ali malam ou ali bon pour aller fidèle. Le ko zaki fidèle na muke na tieyo o kamba ya mingi. Tango za fidélité na muke. Au moins que le kambo aiza muke pesa ngana kokate na ningi pesa za la bona na za la bona. Mais tango za fidélité na muko ya muke nzamba ko pambo la. Dans ma pièce, au moins bien aimé, dans tes sidim, tu n'as pas le bakaka. Si vous avez un peu 100 livres, aux autres, on l'a 10 livres, tu peux ça 10. Même à peu 1000, on l'a santé. Non, mais les amis, sur 10 livres, aux autres, on l'a 1 pound, tu peux ça 10. Le monde a 100 peu, on l'a 10 livres. Tu vois, évidemment, que passe. Pour exemple, autant la 4 n'a pas mon ensemble. Moi, ça tractation à besoin de au moins, il place en bongo. Il y a un mot qu'on a place aux ambassades tarabiso. Sous la fidèle à mon sang en Zambie. Place en bon. Place en bon, bien aimé. Malgré tout, on a voyé que l'on peut en miniter. Sautant le mot qui m'a oyo, place en bon, il y a un mot autant que soit fidèle. Pesa moutou mongo, le bas simba yango. Zong après 6 mois, tout n'est sur le mois. Vous voyez que moutou a confiance. Tant qu'on peut se simba dans la hall. Ils ont allé après quelques mois. Ils ont allé dans le mais ça y est. De l'ombre que mon toit a mon confiance. Dans ce qu'on peut se faire, il va dire que nous attendons sur le bon. N'attendons sur moi, on va dire qu'il va faire ça 10 minutes. Il me semble que c'était. Dans le moment que mon toit, il m'a dit confiance, mais il un bon exact. Parce que oiseau joie déjà, oiseau peut sa réalité. Oiseau a sa fidélité. Après sa promesse, on peut ça 10 minutes, on s'en oiseau peut ça. Yango même à Mazambe, il faut que Bana et Loga Mouké, autant la moussou avec sa fidélité. Parce que la fidélité, nous devons tomber là. Nous devons tomber là, malin. Alléluia. Au passage, il y a 2 talents, tant accueilli, maintenant, il y a le nom, au passage, il y a 2, n'a pas sur 2, et comme il 4. Maintenant, il y a un peu aux âmes, bon serviteur, peu fidèle. Le cause qui est fidèle, n'a pas Loga Mouké, n'a pas payé. Na tseyo oza okamba be manager le kola biloka bibele. Amen. Voilà le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, si tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup entre la joie de ton maître. En vrai, qui fidèle à Ouamouké, n'a pas peur 1000 secondes, vous avez fidèle à Ouamouké. Quand vous avez fidèle à Ouamouké, bien aimé, au peut-être que vous avez encore négligé, Zambé ako tiake ozala ce qu'on a bloqué, pour au moins ici, on prouve qu'on est fidèle à Ouamouké. Donc, fidélité, je suis un yon to tombouama. Fidélité de son appel augmentation à Vinabiso. On se va au tiama beaucoup nous avons fidèle 4 nango. Moussa de Mako pesa yo comme on a pas mbaté. Même Moussa do sala ah Moussa o yo Moussa patete. Wazo zelanda batombola yo place zo déjà sala Moussa malamu. Sala ngo malamu. Na lingomba zo zelanda batombola yo sala Moussa ya peso déjà malamu. O nzamba tiye Moussa na ye apesa yo bana ko sango malamu nzamba yebine ya botombola yo. Alléluia. Oh, on a poni, donc on a battu 4 monayo. Utilisant malam, zamania rotombonayo. Zala fidèle. Tout la fidèle bien aimé. Tout imiter un zambe na biso la fidèle, biso la fidèle 4 na musanaye. Par la grâce de Dieu,
tant que ça va passer. Mais tant que tu content Yesu Christ par que sanga ibo sa eloko mongote. Tant que tu connecté na ye, nde to tambla kat na fidélité na ngolo na ye. Gloire à Jésus. Maintenant, on a joué qui moko kaka. Verset 24. Ceux qui n'avaient reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a le dit talent. Ce que talent oyo samna oya moko. Oya soki moko akena timuli buru akundi talent. Mbongo ya maître na ye. Abi maître na soki moko mena ebe ke yo la kanda mingi ou la dire oh moi je na place au semete orekotaka na soki yango na ke kundango yango mbongo na yo. Et puis maître na lobi alors que tu sois fidèle. Alors son maître lui répondit serviteur méchant abenge méchant. Pote a utilisé qui au maître na pesa qui était. Pe et kola abakisa émotion le kolo au maître na pesa qui était. Maître abenge méchant. Et paresseux abenge paresseux. Parce que oh nzamba pesa maître pesa qui a utilisé qui monté. Faut to utiliser oh nzamba chama maboko na biso. Pe o ache 4 na biso. Abina, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il a fallu donc remettre mon argent au banquier. Abi, c'est vrai que tu peux mon argent dans la banque, dans le banquier, pour être dans le zongo avec intérêt. Aba mentionné mbongo. Moi, que Zambé a te sarabiso na place où ya mbongo. Pourquoi n'a pas talent, mais a yeso arobi mbongo suka oyo. Mbongo za place oyo tozaka tester mingi. Ndama ko pesoro so 800 livres na pambola en Zélande ko 800 livres. Ndama otala osani na 100 livres wana. Est-ce que oko seme parce que seme peut aller investissement mobimba spirituel. Dans on peut ça dîme na yo, dans on peut ça musanza, ozo investir spirituellement. Est-ce que seme est-ce que bomba o chama quelque chose dans banque mota bo intérêt au salango ata muke est-ce au salango o bien ko zongo nyonso o silisi parce que si on nyonso na silisi dans moi dans méchant dans la fidélité pendant ça seulement manager na ozo peut donc mais on soit dans la ville le tout ça c'est pas manager et ça ensemble biso zo manager mon kaka so autant n'est to manager ozo manager malamu ozo la part dans ensemble ozo tizon malamu ezo bota poso ozo tizon malamu ozo fidélité pas dans ensemble ngo ba ke ozo mo sa confiance pas dans ensemble te toujours la sa confiance biso toujours la sekeza ba tia biso confiance te mais on nyoso nango mais bo zui mais ba tala mais ba don ezali eza ensemble zamba tiengo 4 na yo ba personne boko na biso. Et c'est de moi sa fidélité panaye. Et c'est une école. Et c'est une utilisation pour l'avancement au royaume de Dieu. Mon salapose au salabin aimé. Et à l'instant, me taper siango. Et c'est une sa fidélité pas à boss. Parce que moi, si fidélité pas manager, c'est ce que aujourd'hui, ça peut fidélité pas en Zambé. Mais tant que moi, sa fidélité pas en manager, mon sais que malamu, Zambé pas au sepera. Et puis Zambé a bien à automne. Gloire à Jésus.
Maître bi awa ozali méchant. Et c'est une bonne on a au tien na banque. Pour ceux qui na yena zongo na intérêt. Mais yo sali à moté. Puis alobi boye. Bozwa o ezai pa na ye talawana. Bo pesa yango et pas à moto o azan dit tala. Le verset 29 car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Aïe ba repesa moto o azan yango. Puis à l'abondance. Mais o azan yango te ba ko longola o azan kat o azan pa na ye ba pesa pa moto susu. Le mot quelque chose de thème la carte na fidélité. Il y a un tisé on va passer soit don soit talent. Soit bon mais on va passer naï. Ça on va baxer on va être fidèle. On fidèle. Mais sur le thème la carte na fidélité au moins il y a un zone asima pour aller na fidèle et pas dans embêter. Nazo croire que yo landenga le ozo landangai. Ngana tout ça don tout ça na semence en fidélité quand on a biso. C'est le temps la carte la fidélité. Il y a toujours un poste tombo à ma casse. Tout la fidèle bien et pas nyon so zali. Moussa zo sala. Oza ma tio place wana zala fidèle nango. Salango malamu. Fesa mo temo mo bimba. Salango zo salango pa na Nzambe. Moussa za mosa na église comme on a toujours salango salango pa passer. Mon go zo servir Nzambe na zela mosa na Nzambe. Sala yango beneme zamba ebine nyango tombola yo zamba nyango papa mona Nzambe ona libérer bo mona yo na ngai tazo tambla kat na fidélité zamba ebine ba prier so exaucer tango nyonso pour to sa musana e na fidélité toujours la instruction ko ba zo pesa biso pour to sala ngo yo na ngai to zamba donc kat mona biso ko tala muninga na hote me yeba oza kat na ngo pe banda ko utiliser yango. Tant que tu as au bano kola kat nango depuis que tu as au kola kat nango peut-être na mako bengo le oyo mako joté ba pepe ne bandelo ngo nango za passe mozo ke na male ba tu bano kola kat nango moto yo sa banda quelque part et c'est to banda quelque part na muke wanto yebi na muke talon mo za muke banda quelque part ba ko sa la place wana pe za ba otombola yo tant ou même la fidélité au serment la fidélité de soto. Gloire à Jésus. Zara fidèle na dim na yo. Mokenza ma opesa yo ta 50 livres. Longla 5 livres pesa. Pambola mosa na Nzambe. Zara fidèle. Au moins Nzambe aboke na male. Parce que la fidèle na wa moke. Moi na fidèle na wa munene e zarate. Zara fidèle na olo ba moi moke na tuje moi moke place di bala. Zara fidèle na mobala na yo. Comment on a berel te me roi na ma pêche yo ye. Zala fidèle pas na ye. Zala fidèle pas moi na yo. Quand la kaba négatif, zala pas ba point négatif, zala ta pour point positif, zala fidèle. Gardez to garda maloba na biso. Tu me la carte na fidélité. Tu sois loyal vis-à-vis et pas dans Nzambe. Vis-à-vis à bateau oza bache liko na biso. Vis-à-vis ba ninga na biso ko garder ba promesse na biso. Tu as bateau au bateau tu as confiance. Tant batale ba noté o aza muta confiance. Sona yebise likambo oyo, sona tigele logo oyo a osala malamu. Aza muta confiance. Zamba zo luka bateau aza en confiance. Na musaba luka bateau aza en confiance. Que so pese likambo sala azo sala ngo ndenge batinda sala. A osala malamu. Azo bebi sate. Pour le logo mine be amukile o po bateau aza tout bona manque confiance. Nous devons pese loko mais manque confiance à bébition. Ok, tant que tu bébissi, bisson tu me freiner moi to kiri boso. Exacte. Avant que matéa oyo et pas mourir dans la place au lande biso. Il y a fidélité. Il y a aux abattoirs bazali prêt à kosonga. Bato oyo bazo garder, bazo sala la promesse na bango. Bato oyo Nzamba ko tia confiance pa na biso. Biso bato ba ko tia confiance pa na biso. O boss na ko tia confiance pa na yo. O mosanza na ko tia confiance. O moto ko tia confiance pa na yo. Mais la camarade tu as confiance pour yo. Muninga ou azali fidèle. Muninga oyo atika rate. So ka pesi promesa kanga na yo akangami na yo. Aza fidèle na maloba na ye. Aza muta lobi le o lobi ka mususu. Le aza place o lobi ke pa mususu. Et na mala muté. Tu me na carte na fidélité. Tu service dans mes carte na fidélité.
na maona ye na grâce na ye kati na biso akosunga biso tango nyonso watali connect na ye akosunga biso totambola kati na fidélité oza ba don kati na oza ba talent otondisa na ba don otondisa na ba talent kati na yo utiliser yango kolalisa yango te elamuka kati na yo ebana kosala kati na fidélité epe nzambe abana kontie kotombola yo abana kontie kokolisa yo soki koleka po tozoprouve ko ali fidèle epa na ye gloire à Jésus tokomi na suka mateya na biso yo olandaki mateya oyo nalingo bana obondela pasi ozali kobonde epa na nzambe banzambe na kombo na Yesu merci mpona fruit oyo fidélité ezali kati na ngai nalingi na imite yo nzambe ate grâce oyo ya fidélité esala bomo na ngai na bana otambola kati na fidélité na appel place nyonso obengi ngai lie gloire naza fidèle na mosala wana naza fidèle na mosala na nzambe naza fidèle kati na mosala na ngai mpe manja na ngai bosi na ngai na mosala oyo nasala na fidèle nasala yango malamu nakendaka ere malamu kozonga ere malamu mosala osala yango malamu naza lipamboli kati na mosala na ngai lipamboli kati na eglize likamboli kati na mosala bosi na ngai akomprendre ali fidèle natiraka attention na ye na fidélité na ngai naza moto oyo akotianga confiance ke soki azoluka moto atombola ngai na parmi bato oyo bakotombwama ndenge daniel ayaki fidèle mpe roi atombolaki akomeli kasi atombola ekolaka royaume nyonso parce que azalaki na esprit ya excellence azalaki fidèle epai na roi abangosala mosala ye malamu mpe roi akasaki moto ofuna atombola ye fidélité ezosalaka yo nanga totombwama otombwama kati na mosala na yo otombwama kati na banzambe esenga tola mpe fidèle bien-aimé na mawa na nzambe nzambe asunga biso asunga yo na ngai totambola kati na fidélité tosalela ye na fidélité na mosala tola kati na fidélité même kati na baninga tola fidèle ya l'autre topesaka bapromese mipesela te mitanga apesi promese na accomplir yango toza bato na fidélité toya kobonde pa nzambe bondela na komeso ya kobondela bonde pa nzambe papa na kombo na Yesu Kristo topesi yo merci nzambe wali nzambe malamu wali nzambe na nguya yo tindaki maloba mpe ebikisaki topulaki maloba oyo ekosunga biso apa tika te grâce en fidélité eza libere bongo na biso totambola kati na fidélité toza fidèle epai na obie le gloire na ngolu na mawa na nzambe na nkembo osunga so na fidèle na maloba na yo fidèle bainstruction ozopesa biso na nzela basali na yo fidélité na mosala oyo nzambe obengela biso fidélité na misala tosala na bakompagnie tozala fidèle papa totambola kati na fidélité toza bato oyo topesi promese tokokisi yango toza bato oyo bakotia biso confiance bato bakokonte epai na biso bato bakotia confiance epai na biso papa merci de gloire nabondi mpona bana papa grâce oyo ezala libere yango moyo na komona Yesu Kristo tika ete bana koimite nzambe oyo toyeli bana na nzambe na komona Yesu Kristo tambola kati na fidélité fidélité epai na nzambe fidélité epai mosala na nzambe fidélité na mosala na yo na mosala na babengela osala même na compagne na yo zala tu fidèle mpo na nzela na yango bato bakobongola mitema na nzela yango nzambe mpe akotombola yo mpo toyeli moto ali koprouve koali fidèle fidélité mpe na oyo ya mikenza bapesi na maboko na yo fidélité na dimi na yo zala fidèle kati na yango fidélité ya mosala na nzambe oyo soki okosala ko mosala na lingomba zala fidèle kati na yango kati na royaume zala fidèle mpo na gloire na nzambe aba totomboli yo tokumisi yo mpo ti maloba oyo ekorenouveler intelligence na biso etransforme na biso pambolama na kombo na Yesu Kristo kimi ya nzambe kombo na bongo na kombo na Yesu Kristo nzambe aprotene na kombo na Yesu Kristo bika na nzoto na kombo na Yesu Kristo bondeli bongo na biso na kombo na Yesu bondeli bongo amen amen bebe nzambe apambola yo mpo na kozala connecté na premier elo je crois que opambolami ngai mpe napambolami place oyo ozali merci mingi mpo na kozala connecté susu tokomi na suka ya programme na biso tokutani semaine oyo tozobanda oyo jeudi à partir ya 20h pour na programme na biso tokutani vendredi na Vision Plus TV à partir ya 22h pour na
chambre privée de prière. Tous les gens qui sont ensemble, partagez vidéo au nom de Komoko, les amalam, pour te dire à pas me manger à ma ce que ça zongité, tu écoutes à ma racine. Nama on ensemble. Bye bye.